Waouh! Belvi Kandi, ma fille, bravo. Bravo à toi. Pen équipe na union soyo bosangana kapana ko sepelisa biso. 7e anniversaire, il y a Bellard TV. Na showbiz, Mekozali Kambo. Le 29 mars, na showbiz. Na ko invité batu nyonso balingaka théâtre. Théâtre ya solo, ya bosoto te. Boya na showbiz le 29 mars. Boya kota ba star na bino. Bato yo bolingaka. Bato ba sepeli sarabino. Bato ba pe sarabino gete. Bonne humeur. Boya komona bango na showbiz le 29 mars. Mbonzo na mbonzo. Phare à phare. En live. Bon, mon abastar na bino na showbiz le 29 mars. Bon, il y a ebele bo soutenir. Ndeko na bino mwasi. Mwana na biso. Belvi Kandi la patronne. Mokako soa. Et où te panga papa non à Londres. Ikoni ya mboka. Kimbanseke papa lobe. Ancien Bougara. Bon, il y a le 29 non, oh, le 29 mars, ouais. Le 29 mars, na showbiz. Bon, sepela, d'aba artiste abino. Oh, ba sepel sarabino. Oh, bo lingara bango. Bon, mon bango en live. 7e anniversaire, il y a Bellard TV. Belvi Kandi. Ma fille chérie. You are the best. Sokoloni okobuka ayaye mbumana yo pona mbongo yokozua mbongo na yo pona bilamba yokozua ayaye bilamba na yo pona kwanga yokozua kwanga na yo lona na yo nekona ngai kobanga te okobuka salela nzambe yende mopesi akopesamela yo ebele. Événement, eza moko balobi le 29 mars 2023. 2025, pardon. Qui suis-je? Babi le 29 mars 2025, na showbiz événement eza moko. 7e anniversaire de Bellard Télévision. En tout cas, Bozalawana et Belé, Tozalawana et Belé. Balobi billet eza na place économique eza $10 et puis na place VIP. En français, Kima. Na place VIP eza na $30. En tout cas, Tozalawana et Belé. C'est une surprise et Belé kozala. Lelo bo uti kolanda papa na biso Kimbanseke. En tout cas, babi ce que l'on y okobuka, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Baloba on en français. Jamais olona nguba ozoko expect obuka masangu. Jamais olona pondu ozela tango ekola obuka biteku teku. Jamais olona mulo que Nathan en récolte au boukamou djibou. Non, ça ne se fait pas. Donc, ça se voit que de bonnes œuvres de notre star, de notre soeur, de notre tante, de notre maman, une femme avec un grand cœur, Maman Nabiso, Belinda Kandi, tozomona keba œuvre na ye, oyo azo sala, ezako sala nini, ezako nganga. Donc, qui biso surtout na showbiz wana, famille Bot en tout cas, merci beaucoup na présence. Vous allez toujours pour nous soutenir. Famille, je viens aujourd'hui, Tome Kanon Kobeta li solo na natala qui 4e partie, la famille.
likamoko leno tala film oyo yolobi monene nani à comprendre que papa Alain Daza papa biologique ya Mariana et Sylvie nani parce que nena omonela pour Belleville nga kotika biso na ba suspense trop ndena omonela c'est comme si papa Alain Daza papa biologique ya Sylvie na Maria ekoyinda mabe. Maintenant là on va voir que papa lingi mwana na ye ekosuka ndenge nini du côté ya famille ya papa na biso turbo dingizwayo na mama na biso ani biasi tomoni bana na bango ndenge baza vraiment bana moko bien éduqué mais ça tombe que moi na biso Linda Lili akiko tombe na mobali lokola gesho oui et ça la marque makama boye sala makana zo ebisa bino bozwango à la légèreté bozwango likolo te to pe bozwango mbilinga te ba makambo boye sala makana omona moi simuka zo bima na famille moko lo wa famille ya mayonnaise mais ake linga mobile mo boye kuluna ya manyoko fruit donc tokotala ekosuka ndenge ni po gesho paza petete ye moka zo moko ngai naza hypocrite te eza te nabimisa façade moko boye après lobby boya ko découvrir ngai autrement moi je suis comme ça donc voilà bato ya gesha bobi apa donc gesho là swala ko ingange nani non dans notre pays en tout cas la grande famille na fondamentalement parenthèse qui va te continuer on a des acteurs on a des bons acteurs on a des bons artistes et baba bon bobongisa kaka en tout cas on a muto jouer et ça te gagné tu vas t'indiquer donc ça sort comme ça vraiment félicitations à Belinda Kandi parce que tant ça la casting na eba ke awa place au fona tia mutube bongo ba momo ko nazo kanga pas d'accord tonton d'accord le coach merci beaucoup pour nazo ko apprendre ba mon penza donc boende zalaka la grande famille de B52 yona nu o tali film o te na baki na za na posa tena ka tout ça la analyse dam na to ko vendre la film mo bimba na to beta li solo na po tout ka to comprendre idée nini eza derrière film oyo balinga transmettre biso eloko nini tozo mona ngo ndenge zo lekana na famille ya maman na biso Milo comment est-ce que ngana début je me disais peut-être que non maman Milo alingi belle vue mais eza bongote parce que tant on a talié lobi na 4e épisode nenga zo gangela daili pour na comportement ya mwana na bité eza te ke azo privilégié daili alingi belle vue mais azo sala ka bon po esala pas sur boti bana yo mona liboso oye na zemi mokumba oye na charge ya mi bala kei alongoli charge na famille donc esala ka ba mama la moko mbulunga mbilinga soke esala mama te esala papa donc là je sais un peu de comprendre maintenant on comprendre on ka bien te ndeko yo comprendre idée ya maman Milo zani leçon nini maman Milo a luka pesa biso so yo comprendre en en tout cas tikela biso na commentaire parce que to kene molo lelo déjà le 17 tokota la 5e épisode ya film na biso en tout cas film ezo kende kitoko makasi atevu yo nanu o tali film o te monene kima na lombango na Belle Vie télévision okende kolanda film na biso monene film kitoko Daily azo jouer penza kitoko tomoni bobi ke na vie ya lelo bana lokwa mwana Daily baza oh ba parents ba okokata konini ba monte ba parents sont bien éduqués mais mwana a se perdre pourquoi mwana se perdre pourquoi dès son enfance maman zaki ona ka basa mwana te botika etanga kokola ko changer te babi ngaye nzeta mobesu so nzeta mobesu babuki yango ebongo ya kokauka nzete ba dressa ngo so ezana nu ya mobesu so ke se kauki tango oluko dressa ngo esani ebukana donc wana ba osala appel na ba parents o bazala ke bali ba beta mon te ko betela nga mwa telisu na nga mako te docteur na ngai te boy ozo bebisa mwana nako nalikanisi ke ozo bongisa mwana mais nzoka obebisa mwana donc voilà bible yango mokuto eloba na biso tolongola fimbu likola mwana te sino te mwana obeba preuve en est Jésus de Nazareth abetaka batu na kati ya temple pourquoi parce que ba trebishaki ba confondant ki ba moni ndako nzambe ba komisi yango nini wenze donc
tant oza ko éduquer mwana na yo et tant que parent biso bato toza ba parent toza ba mère de famille ba maman bana 4 5 donc il faut to yeba tant oza ko éduquer bana na yo na kati ya ndako equal faut ezala égalité c'est-à-dire ouais égalité il faut ezala entre in between tes enfants comme ça la te que mwana o a senti à se sentir le quoi il y a beaucoup plus aimé oh sous ça se sentir le quoi un peu hein balinga ke penate et le quoi na écrire ka haine katina bana yango to mona entre Bellevue na Daily Bellevue azomona neti que balinga Daily mingi koleke et créer haine katina motema ya ndeko na biso Bellevue na kati ya ndaku ya mama na biso Milo et puis papa na biso eh comment on kimanga ah komba papa kimingai ah ya na couple ya papa na biso jabe kombo ekiminga bodente pardon na kotika kombo ekimanga boite papa na biso JR voilà donc voilà la grande famille de B52 si vous êtes nouveau ou nouvelle ici chez B52 la mignonne officielle je vais juste vous demander de vous abonner abonnez-vous massivement aimez commenter partagez le lien ça nous fera énormément du plaisir en tout cas je me t'ai dit toi to mekako partager moi mukie elongo na biso et puis tokozonge la biso lisusu ce qui est soazongi te na mikolo mizali koya mais beau s'abonner massivement rendez-vous exactement encore le 29 mars oyoyo jour J-11 donc 11 yeah jour J-11 donc to kuta na biso surtout na showbuzz pona ko sepela elongo to célébrer ensemble na équipe Mobimba ya Bellard Télévision et puis il y aura 2 invités merci abonnez-vous. Waouh! Bellevue Kandi, ma fille, bravo! Bravo à toi! Pen équipe na union soyo bo sanga na kapana ko sepeli sa biso. 7e anniversaire il y a Bellard TV. Ha ha! Na showbiz, me kozali kambo. Le 29 mars, na showbiz. Nako invité batu nyonso balingaka théâtre. Théâtre ya solo, ya bosoto te. Boya na showbiz le 29 mars. Boya kota ba star na bino. Bato yo bolingaka. Bato ba sepel sarabino. Bato ba pe sarabino gete. Bonne humeur. Boya komona bango na showbiz le 29 mars. Mbonzu na mbonzu. Phare à phare. En live. Bon, komona ba star na bino na showbiz le 29 mars. Boya ebele bo soutenir. Ndeko na bino mwasi. Mwana na biso. Bellevue Kandi la patronne. Mokako soa. Et où t'es pas un papa non à Londres. Ikoni ya mboka. Kimbanse que papa lobé. Ancien Bougara. Bon, il y a le 29 no, oh, le 29 mars, ouais. Le 29 mars, na showbiz. Bon, sepela, d'abord, artiste abino. On va sepel sarabino, on va lingara bango, bon mon bango en live. 7e anniversaire, il y a Bellard TV. Bellevue Kandi, ma fille chérie, you are the best. Nozawa, Moussale Salima, pas de distraction, distraction surtout, il y a tout ça à la tête. Tout ça, la promotion, tout ça, dans le mois de mars déjà, le 13 mars, Jericho Betos sort bien le 13 mars, Jericho Betos, tout ça, on a déjà. Jericho, alors, c'est ça déjà. Oh, là, ça dit plein d'émissions, on a dit qu'il y a eu des soit moto chaud, il y a rien à oublier. Ça va combien?
moto okoye. Voilà, ça va musala Boulot, boulot, ça va. Boulot. Hey, yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya baartiste ya grande renommée oyo eyebana ezali showbiz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yeko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu
plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh la la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 senando yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture nde